Tokolonga ndenge ninyoko Bitumeza makase Tokolonga ndenge ninyoko Epa ibana akobeba Elema kondela Yesu azana bomoi Bitumeza makase Tokolonga ndenge ninyoko Bitumeza makase Tokolonga ndenge ninyoko Elema kondela Yesu azana bomoi Mbutu moye O mama ye Mama na lobe Mama ye Elema kondela Tolo nase Mbutu pe na moye Olemba te mama Elema kondela Seigneur, oh Jésus le roi des rois, oh Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. oh Jésus il m'a choisi. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus il m'a guéri. Oh alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever mon roi. Alléluia, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'exalter mon roi. Alléluia, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus le roi des rois. Oh, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus le roi des rois. Oh, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer mon roi. Alléluia, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est Mwambani Salama, il est Mwambani Salama, il est Mwambani Salama, il est Mwambani Salama, oh, il est Mwambani Salama, il est Mwambani Salama, il est Mwambani Salama, il est Mwambani Salama, oh, Yozanzambe na bolingo, Ozanzambe na bolingo, Ozanzambe na bolingo, Ozanzambe na bolingo, Yozanzambe na bikamwa, Ozanzambe na bikamwa, Ozanzambe na bikamwa, Ozanzambe na bikamwa, oh, soki olobi na koyoka, soki olobi na koyoka, soki olobi na koyoka, yoki olobi na koyoka, oh, soki otindi na kosala, soki otindi na kosala, soki otindi na kosala,
soki otindi na kozala oyo oza nzambe oza nzambe oza nzambe ozali nzambe 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 oza nzambe oza nzambe yoza nzambe ozali nzambe oza nzambe oza nzambe oza nzambe ozali nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tozopoussa dans la présence de Nzambe, tozoti koyemba tout à l'heure tolobi ete oza nzambe oza nzambe toke kotombola ye na bonzambe na ye nyonso totomboli kombo na Yesu Masiya toke kotombola ye po ete aza nyonso toke kotombola ye po ete aza bikamwa toke kotombola ye po ete aza mokonzi abongwani te lelo lobi libela na libela kotikala Nzambe tombola kombo ya Nzambe wana tombola kombo ya Nzambe wana tombola kombo ya Nzambe wana loba papa oza nzambe oza nzambe oza nyonso ponanga oza nzambe oza bikamwa ponanga oza nzambe oza elonga ponanga moko te akokani na yo nkolo na lola azali te pe akotikala kozala te yo nde bikamwa yo nde elonga nanga motema nanga na tongwa lelo ozotinda nga na tombola yo motema nanga na tongwa lelo ozotinda nga na netola yo motema nanga na tongwa lelo ozotinda nga na lobelo Yesu makambo ezomata na kati ya motema oza nyonso ya motuya ya bomoi nanga kolo soki na kotombola yo te Adonai na kotombola nani soki na kotombola yo te mokeli na kokamwa na kotombola nani soki na kotombola yo te naza na nzambe mosusu te bamisusu nkolo badembeli na basinga loketo bamisusu nkolo baza na banzambe na bango na bashamba na bango me oyo ngai Yesu Masiya avandi na kati ya motema nzoto na ngai nde ndaku na ye nzoto na ngai nde demer na ye esengeli ntango nyonso tu molimo na ngai etombolaka ye molimo na ngai ekumisaka ye po ete nayeba kozala na présence na yo Yawe yango natomboli yo molimo na ngai etomboli yo motema na ngai etomboli yo kati na ngai etomboli yo elobi ete oza nzambe elobi ete ozolonga elobi ete oza bikamwa elobi ete oza mokonzi nyonso naza nango kolo euti epai na yo naza na eloko moko te nazwa yango na force na nga Yawe natomboli yo Yawe nanetoli yo bapense na ngai etomboli yo Yesu Masiya oza mokonzi likolo na bakonzi nyonso oza elonga likolo na belonga nyonso na comprendre ke fongola clé ya bomoi na ngai esimbami epai na yo oza capable ya kofongola bomoi na nga oza pe capable ya kokanga bomoi na nga yango na tongwa lelo na ndimi ete oza nzambe na ndimi ete oza elonga na ye na se na makolo na yo tombwama na yo na tongwa lelo tombwama na misala na nga tombwama na baprojet na nga tombwama na pense na nga tombwama na ndaku na nga tombwama na baprojet na nga na bana na nga nkolo na nyonso nazosala nkolo na tie yo likolo na nyonso na tie yo Adonai likolo na nyonso na tie yo likolo na nyonso kumbama po ete oza nzambe o kumbama Yawe o kumbama Yawe o kumbama yo vandi na kembo o kumbama Yawe o kumbama nzambe na mema o kumbama mokonza kokamwa kumbama Yawe mosungi na ngai ezali yo papa elika na ngai epai na yo mosungi na ngai ezali yo papa elika na ngai epai na yo yozali nzambe na ngai kumbama Yawe kumbama mopesi na sante Maya o kumbama mopesi libala Maya o kumbama mopesi bana Maya o kumbama Yawe o mosungi na ngai ezali yo papa elika na ngai epai na yo mosungi na ngai ezali yo papa elika na ngai
ozali nzambe nanga kumbama yawe kumbama kolo yesu kumbama yawe nanga kumbama kolo yesu kumbama yawe kono kumbama bandina lola kumbama yawe nanga kolo yesu kumbama yawe biso totalela nani ye kolo yesu kumbama yawe nanga kumbama sukumbama ya bien-aimé topusani na présence ya Nzambe toke kokumisa ye toke kokumisa kombo na ye kombo mosusu te kaka kombo na Yesu Masiya nde kangolaka kombo mosusu te bien-aimé kombo na Yesu Masiya nde kataka ba chaîne kombo mosusu te kaka kombo na Yesu nde komema biso na nzela na vérité kombo mosusu te kaka kombo na Yesu nde kokangola biso ekolongola biso na mabe komema biso na malamu kombo na Yesu machantani maveka nde changeable moina yo kombo na Yesu Patricia tutu yango nde koma kobangisa yo mokili kombo na Yesu Masiya nina bote yango nde salaka ete bomo ina yo pusana kombo na Yesu kombo yo kene kene kotombola kombo na Yesu Masiya kene kotombola kombo Nzambe ya lola kene kotombola kombo Nzambe ya kalambai kene kotombola kombo Nzambe ya kokamwa kene tombola kombo wana tombola ye Patricia lututu ozana tombola ye machantali maveka tombola ye mama Chantal Lekanga tombola kombo wana il est le même hier aujourd'hui l'éternellement ma privée mama Hélène Mvuzi tombola ye mama Hélène Mvuzi tombola kombo likolo na bakombo tombola kombo likolo na bakombo mama Hélène Mvuzi tombola kombo likolo na bakombo tombola kombo likolo na bakombo kombo na Yesu kombo ne longa Nathalie Koli kombo na Yesu kombo ya bikamwa kombo na Yesu kombo ya kotalela kombo na Yesu kombo ya kosalela kombo na Yesu kombo ya kosalela azanzambe abongwanite lelo lobi libela la libela akotika la Nzambe ma privé tombola Yesu Masiya pusana na sena makolo Yoshua pusana na sena makolo Nzambe amema Nzambe akalambai pusana kende kotombola ye tombola ye papa na tomboli kombo na yo poete ozani oso ponanga Adonai na tomboli kombo no poete na kata motema nanga kombo mosusu ezate na tomboli kombo no kolo tango nyonso na ba difficulté yo ka kotombola ngai Yesu olongola kangai na kati na difficulté na tomboli o poete yozo batela bana na ngai Nzambe ngai tango nyonso na musala na yo na ndaku nanga na tomboli yo Adonai na nyonso na zana ngokolo yozo batela mobali nanga ozo bomba libala nanga nkolo yozo zipika Yesu Masiya li conjugali nanga Nzambe yango na tombola kayo poete j'ai confiance à toi Adonai j'ai confiance à toi na pusani na sena makolo na yo lobi ete soki tokoboya kotombola yo oza capable ya kosekwisa même mabanga tombola yo raison pour laquelle na tongwa lelo ngana ba bien-aimé nanga to sangani poto to yebisa yo ke tu es le même hier aujourd'hui éternellement tu es le même mon côté à kokani na yo azali ta kotika la kozalate motema nange tomboli yo yaya motema nange tomboli yo motema nange kumisio motema nange tomboli yo motema nange kumisio bana mekele ko tombola Nzambe yo kele ko tombola Nzambe azamalamu abongi na lokumu abongi na masanzoli tombola ye na dako na yo tombola ye na tongwa lelo na ndako na yo molimo mosusu bien-aimé ekoki kozo espace te na kati ya ndako na yo molimo mosusu te bien-aimé ekoki kozo espace na kati ya ndako na yo tia kombo ya Yesu Masiya pika yango na kati ya ndako na yo po ete munguna soki aye akokutana na kombo na Yesu Masiya belela kombo na Yesu akoyoka yo il est le même la Bible déclare hier aujourd'hui éternellement abongwani te Nzambe ya makambo minene abongwani te Nzambe ya kokamwa abongwani te longa basantu tombola ye likolo na nyonso mokeli ya likolo na se oh raba saka ya marebe sata ya mama il est le même hier aujourd'hui éternellement bien-aimé tombola ye na tongwa lelo kaka na façon yoza ko tombola ye nyonso ya bombo inezo changer na façon ya botombola ye bien-aimé nyonso munguna salaki na butwa lelo pona bombo inazo zala nile na façon kaka yozo tombole na tongwa lelo bien-aimé azo renverser nyonso projet ya banguna pona yo bien-aimé tombola
tombola ye po abongi na lokumu oh abongi na masanzoli na tombola le sengeli to tombola kaka kombo moko to tombola kaka kombo Yesu Masia ngai personnellement na tomboli ye motema na ngai tomboli ye motema na ngai tomboli Nzambe papa na tomboli yo poto pusibolam Yesu na tomboli yo poto zamalam na tomboli yo poto zailo na tomboli yo poto zabikama yo bundela kanga bitumba ya molili nkolo oyo na moni te Nzambe na lola ya mona ye ko tombola yo tango nyonso to tianga tete ote Nzambe ata banguna bazo telema na gauche na droite yozo bimisanga tango nyonso molongi na raison pour laquelle ya mona ye ko tombola kombola yo poete makome yebisinga wolo pala te zaya yo yawe ata sako tombola yo Nzambe sako chama bolongo na se libutolo na se Yesu nazana eloko na koyiko futa yo te Nzambe pema dejo pesa kanga na bomo ikolo eza motuya kolo sokolo bo sale la nga facture pema ya moko te na se na moyi sokolo bo sale la biso facture pema moko te na se na moyi kaso pesa biso nyonso gratuit o pesa biso nyonso gratuit ya yango motema na nge sepela kana yo yango motema na nge tombola kayo na eko benga mutu moko yaka ko tombola Yesu Masiye elongo nanga bene memi bosana kota na kati na yo banda ko bimisa bolamo Nzamba salela yo oh mukolo moko boye bien mozalaki parmi ba mama 4 et 5 bino nyonso bozalaki na zemi bozalaki na hôpital esengelaki bobota mais bibale babimite yo bima parmi mibale wana peut-être misatu wana babima te bakoka ko bimisa mwana te kasi yo longa ko bimisa mwana mangena ba césarienne ozo longa ko bimisa mwana bano baboti na nute bana mike bilenge bazana nzoto na makasi bazokoka même pas ko sala ko bimisa mwana beneme mais yo Nzamba sala ki ongolu oh bobelisaki pe bana bato ebele bozalaki na hôpital mais mingi babimaki na bana na bango bibembe yo Nzamba sala ki o grâce au bimana mwana na yo beneme sika bato bazinda kolo azotambola yo esika bato bazinda kolo azotambwisa yo oh atala makolo na yo koma makasi po tokwela mitambo banguna te aza Nzambo azobatelo kanisa kaka ba bien fait beneme yo ko comprendre que kati na yo ko banda ko révolter kanisa kaka bolamo Nzamba salela yo na vie yango nde ko mema yo na présence Nzambe yango nde ko mema yo ke olobela Nzambe quelque chose beneme kanisa muninga wana yo yebaki ye asbela ki pe maladi yo belaki mais yo sa sortir nango mais ye ko kite ya molimo zonge pankolo mais yo ti lelo zo vivre za na vie beneme peut-être ndaku moko ezikaki ozalaki na kati ya ndaku wana beneme o ezikaki mais yo le Seigneur t'a épargné ozalaki na camion moko beto na voiture moko boye bokendaki quelque part esalaki accident oh bele bazalaki na kati ya voiture wana bazongisaki molimo kasi yo l'Éternel t'a épargné oh Ebenezer asalelaka yo makamwa minene pe ya makasi mais tellement mutu aza mutu tobosanaka mingi na bengi mutu moko abanda kokanisa mobali na yo lobi abelaki maladi ya makasi maladi wana elingaki komema ye na liwa mais l'Éternel Nzambe a épargné maladi wana alongola maladi wana na bomo ya mobali na yo mobali na azonga na nzoto makasi bedeme eza basije ya kotombola Nzambe eza basije ya kokumisela Nzambe ofandi bokanisi bolamu moko oyo Nzambe asala yo obandi kotombola ye obandi kotombola ye na bolamu ya sala yo obandi kotombola ye talisa ye bolamu nezala reconnaissant bien aimé ozane lokwa kofuta Nzambe te ozane lokwa kofuta Nzambe te soki kozala reconnaissant te pai na ye aza elonga aza bikamwa bien aimé na ba petite chose Nzambe asalela biso soki tokozala reconnaissante ya kosenga même ata merci akokoba lisusu na kosala oh bien aimé dans le Seigneur biso kutu na mokili to linga kasoko pesi muteloko mutu wana senga ta merci to tindelaka bato a defa ba mbongo na Afrique soka sengi yo merci tetala ndenge salaka okoba amuto pe na sengi mbongo nazwi na tindeli mbongo mata ko répondre na yaya nazwi leki nazwi benga ta ko benga te mais siko tala Nzambe na lola asali yo bolam asala ko bolam aso continuer ko sala yo mais yo za reconnaissante te osenga kaya ta merci te bien-aimé zamalamu te yekolaka ko senga merci oh belisaki mwana bien-aimé lobi mais lelo Nzamba sali ongolo sa sortir oh belisaki mobali
belisaki mwasi lobi mais nzambe asali ongolo sa sortir boni babela bakota na hôpital babima te boni bavandi na bobeto hôpital benemi bazolia na basonde bazomela na basonde bazosala même toilette na basonde mais ngai na yo le Seigneur nous a fait grâce kolona lola sali biso grâce lakisi biso bolingo na ye benemi zala reconnaissant benemi zala reconnaissante na tongwa lelo kende kosenga ye merci benemi tozo poussa la présence en Nzambe kaka na titi da prière tozo kende kosenga mawa Nzambe na pomo ina biso soki tokoloba to sumu kaka te benemi Bible bengi biso bato alokuta tozo kende kosenga mawa Nzambe na pomo ina biso loba papa aie pitié de moi kolo yokela ngai mawa limbisa mabunga nanga limbisa evandeli nanga ezaleli nanga sa façon nanga ya ko réagir limbisa yokela ngai mawa benemi kusani na pardon kende kosenga pardon pa Nzambe loba papa na fukami liboso na yo Adonai na fukami liboso na yo na ye kolela mawa na yo na bomo ina ngakolo na za moto masumu kolo na betisa kabatu libaku na beta kama solo abatu Yesu na yina kana cholaka kolo na za moto masumu Nzambe na zane lokote kolo na kokiko bomba na liboso na yo o toli te mute ko bomba ngali liboso na yo na ko finika drate po yo mona ngate Yesu masia na ko bomba manakati ndaku te po yo mona ngate Bible yebi singelo biete yo mona katina sena mai o mona katina kati na zamba Yesu na ye liboso na yo na mitale liboso na yo yawe yo kelanga mawa ba penser na nge kanisa kama be munoko na nge loba kama be Yesu yo kelanga mawa façon d'agir na ngakolo na silika ka tellement makasi Yesu yo kelanga mawa Nzambe o na vanda kana balicho kolo yo kelanga mawa Nzambe beneme loko nini ozo zangisa yo na présence en Nzambe mitale na présence en Nzambe vitale na présence en Nzambe aza vérité linga ka vérité ata masumu na yo ya lobi yango eza motane lokola ngola il est capable de kokomisa ngo pembe lokola sanza mais sengeli yo mitale et sengeli yo loba na ye vérité fongola motema po ta yebi yo koleka yo moko ye moto akelaki yo bien aimé tozane loko kobomba maliboso na Nzambe te papa monanga na présence na yo Yawe mawana yo Adonai mawana yo elonga mawana yo bikamo mawana yo nasengi mawana yo Yesu nanga nasengi mawana yo mokonzi nanga nasengi mawana yo elonga nanga nasengi mawana yo kolo yokelanga mawa Yesu limbisa masumu nanga limbisa evangeli nanga limbisa lobeli nanga limbisa yokeli nanga façon nanga ya koyokezela kaka mabe yango façon nanga ya ko réagir ezonga kama be Yawe limbisa nga memanga na bonne voix limbisa nga memanga na bonne voix yaya limbisa nga memanga na bonne voix yaya limbisa masumu nanga limbisa mabunga nanga na zali moto Yesu masia limbisa beneme poussana na présence en Nzambe poussana na présence en Nzambe na dini kapinga poussana na présence en Nzambe to kobela makila na Yesu masia makila na Yesu masia bando sokola ndaku na yo belela makila na Yesu masia mama na dini kapinga loba makila na Yesu masia sokola corps âme esprit nanga beneme banda ko se laver banda ko sala ménage beneme na kati ya ndaku na yo banda ko sala ménage spirituel na kati ya ndaku na yo na ba ange miti service na kati ya ndaku na yo banda ko belela makila na Yesu masia makila ne longa we sombela Nzambe bato ebele makila ne longa we libera yo libera ngai makila yo libera ki bana Israël na maboko ya Pharaon ndeko Patricia Lututu poussana na présence en Nzambe poussana na présence en Nzambe bien-aimé koyoka Nzamba lola solité poussana na présence en Nzambe bien-aimé kende ko belela makila na Yesu masia na bana na yo na ba projet na yo poussana na présence en Nzambe poussana na présence en Nzambe poussana na présence en Nzambe kende ko belela makila na Yesu masia kende ko belela makila na Yesu masia kende ko belela makila na Yesu masia makila na Yesu masia sokola corps makila na Yesu masia sokola âme makila na Yesu masia sokola ndeko Micheni Landu kende ko belela makila na Yesu masia ndeko Lina Siko kende ko belela makila na Yesu masia kende ko belela makila na Yesu masia Nathalie Koli belela makila na Yesu masia Nina Bote belela makila na Yesu masia Patricia Lututu belela makila na Yesu masia lobana so belela makila na Yesu masia na bomo inanga na ba projet nanga na commerce nanga na nyoso nanga na compte nanga na banque na beleli makila na Yesu masia ganga benebe belela makila na Yesu masia na maboko na yo maboko esimba kambongo o ndeko Madalina Dota Santos Tia Stone belela makila na Yesu masia Tia Stone belela
belela makila na Yesu Masia na maboko na yo osimba kambongo ebele memona na kate belela makila na Yesu Masia loba makila na Yesu Masia na zo belela ekanga madusu o etoboka na maboko na nga ekangama makila na Yesu Masia sokola makila na Yesu Masia netola makila na Yesu Masia sokola makila na Yesu Masia netola Nzambe aganga na bomo na yo Tia Stone Nzambe aganga na bomo na yo Patricia Litutu Nzambe atelema na bomo na yo à cause de le sang de Jésus à cause de le sang de Jésus de tipia ndoki akoyi ko telema liboso na yo te banguna bakoyi ko longa yo te de tipia belela makila na Yesu ma chérie belela makila na Yesu ma fille belela makila na Yesu na ndako na yo belela makila na Yesu Masia de komandali na do Santos belela makila na Yesu Masia et ya ko changer ba domaine na vie na yo et ya ko batela ndako na yo et batela bana na yo ba projet na yo et bomba yo belela makila na Yesu belela makila na Yesu de ko na Landu belela makila na Yesu Masia et ganga na bomo na yo beneme tozo pusana na présence en Nzambe toke ko belela molimo na Nzambe Bible obisa Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire sans molimo na Nzambe toko sala eloko te toko banda toko koma na suka te oh sans molimo na Nzambe toko banda toko koma na suka te molimo na Nzambe nde akosala biso ngolu ya ko banda pe ko koma na suka to pusani na présence en Nzambe toko belela molimo na Nzambe beneme belela molimo na Nzambe belela molimo na Nzambe na relation moko yo bandi kotisa molimo na Nzambe bien-aimé na ba projet na yo kotisa molimo na Nzambe bien-aimé na likambu moko lingo sala kotisa molimo na Nzambe loba accompagne-moi Saint-Esprit lobi na sala qui sans toi na échoua qui mais cette fois-ci c'est ta grâce oh Gladys molongi ya Nzambe belela molimo na Nzambe de tipia belela molimo na Nzambe ndeko Nadine Kapinga belela molimo na Nzambe Nina Bote belela molimo na Nzambe belela molimo na Nzambe belela yako yoka jolma mayalosi ya belela molimo na Nzambe belela molimo na Nzambe belela molimo na Nzambe belela molimo na Nzambe Adrienne Mayala belela molimo na Nzambe belela molimo na Nzambe Nzamba koyoka azana matoi akoyoka loba Saint-Esprit viens m'accompagner yaka ko accompagner nga na likambu songolo pakala oyonga detina ningi na sala Saint-Esprit yaka ko accompagner nga Dos Santos Tia Stone na likambu na lingi na sala o yaka ko accompagner nga yaka ko accompagner nga yaka ko tambola nanga na comprendre que na bomo inanga sans toi na ko sale le côté na comprendre que na bomo inanga sans toi na ko sale le côté yaka ko accompagner nga na zana posa na yo ngai Nina Bote nazana posa na yo ngai de Timpia nazana posa na yo Yesu nazana posa na yo ngai Michel Landu nazana posa na yo manifeste-toi na bomo inanga manifeste-toi na bomo inanga manifeste-toi na bomo inanga Saint-Esprit manifeste-toi molimo na Nzambe témoigne-moi Bible obio muto ko témoigner biso que réellement tozaya yo ngai Chantal Maveka nazana posa na yo kolona beleli molimo na yo katinanga mokonzo yebi bomo inanga natika nyoso ngai Chantal Maveka pona yo Yesu nakoma komona nyoso pamba Yesu pona yo changea façon nanga ya komonela makambo o changea façon nanga Chantal ya ko vivre o changea façon nanga ikolo o longola nkolo bagu ya malamu te na katinanga o changea ngai Chantal Maveka nzela Yesu nakoma kolanda yo nakoma koyoka yo nakoma kotalela yo nazwa te nakoma kotombola kaka kombo na yo wote na yebi bomo inanga esimba mi epai na yo o uti nanga musika nkolo o bundeli nga bitumbe bele yango nazo umela na sena makolo na yo ngai Marie Chantal Kanga Yesu na linga kayo bien-aimé tombola belela molimo na Nzambe de type ya belela molimo na Nzambe associé molimo na Nzambe na ndaku na yo associé molimo na Nzambe lobito lobaki invité Yesu Masia na ndaku na yo invité Yesu Masia na fête na yo invité Yesu Masia na bomo na yo invité Yesu Masia soki invité Yesu Masia yo komona kembo na Nzambe soki invité Yesu Masia na ba projet na yo komona kembo na Nzambe soki invité Yesu Masia na libala na yo okoyoka lenga libala denengo koyoka lenga libala pote Yesu ayaka po abebisa te
ayaka kaka po abakisa mungwa, ayaka kaka po atia kimia, ayaka kaka po apesa o ezangi, azali nzambe abongwani te. Lelo lobi libela na libela kotika la nzambe, nazo belela mutu moko azana line, na yebisi yo bien-aimé dans le Seigneur, na kombo na Yesu Masia, belela molimo na nzambe, akosala yo malamu, loba Saint-Esprit, ngai Marie Chantal Kanga, j'ai besoin de toi, ngai Detime Pia, j'ai besoin de toi, ngai Nina Beauté, j'ai besoin de toi, ngai Chantal Maveka, j'ai besoin de toi, nazana posa na yo, Bible yebisinga, oyake sika babenga kayo, ngai Chantal nazo belela yo, ngai Marie Chantal nazo belela yo, ngai Nina Beauté nazo belela yo, ngai Detime Pia nazo belela yo, nazana nzambe mosusu te, loba nazana nzambe mosusu te, elike nanga kaka epai na yo, nazana nzambe kondi na ngai, nakende wapi Yesu soki na yote, nakende wapi Adonai soki na yote, nakende wapi mokili akokamwa soki na yote, nakende wapi nzamba mayele na ngai soki na yote, nzambe makasi na ngai, ngai Emmanuel Nine Michel naza na posa na yo, ngai Michel Emmanuel Nine naza na posa na yo, ngai Nime Michel naza na posa na yo, naza na posa na yo Yesu Masia, oyebi motema na ngai, oyebi motema na ngai Nine Michel, oyebi motema na ngai nkolo, oyebi ba pensé na nga, oyebi nyonso na nga, nasalaka nyonso nkolo, po ete nazala yo malamu, o molimo na nzambe ekotika nga te, belela molimo na nzambe atika yo te, yenda monaka, esiko biso tomonaka te, oyo nyonso Mungu na bongisi, pona biso na fin de l'année oyo, molimo na nzambe akende ko épargner. Bien-aimé na lola, bien-aimé dans le Seigneur, tozo telema na kombo na Yesu Masia, tozo kende ko andile maintenant, puissance nyonso ya monde à ténèbres, complot nyonso ya monde à ténèbres, oh Mungu na bongisi, pona bana na yo, pona mobali na yo, pona ndaku na yo, oh bien-aimé dans le Seigneur, oh décision nyonso na bakomi na kati ya ba calendrier na bango, ezala effacé, ezala annulé, ezala effacé, kende ko loba ezala annulé, ezala effacé, ezala annulé, ba projet nyonso basali pona nga, o basali pona mobali nga, o basali pona bana nga, ezala effacé, ezala annulé. 2019 oyo Yesu nazo kota ngona kembo, oyo nyonso Mungu na bongisi, oyo nyonso Mungu na bongisi, ezala effacé, ezala annulé. Bien-aimé confesser, mokile sala makina liloba, bien-aimé confesser, mokile sala makina liloba, yo pe confesser, tango ba lokaka yo, tango ba siete la kayo, ba confessaka, munoko ndelo baka, batanga ba kombo na yo, et puis ba bois qui sort, mais yo pe au côté les mélanges kaka na liloba, au côté les mango kaka na liloba, bien-aimé banda ko déclarer, banda ko effacer, banda ko boya, 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 banda ko effacer, banda ko annuler, banda ko effacer, loba ba projet na bango e ko simbate, oh na ba date na bango ba chaki, bango moko ba koleka, na mbeka na bango, oyo bango moko ba pongisi, bango moko ba koleka, na kombo na Yesu Masia, na bongo inanga, misala satane ko zesikate, na kaba moko inange pa Yesu Masia, Mungu na kofuka te, Mungu na kolemba te, akofuka te, malado boche na kati ya nzoto nanga, eko vivre te na kati ya nzoto nangai, eko vivre te na Zombi sango, nazo zongi sango, ekende sika bikauki, bembe banda ko zongisa, maladi nino bache na kati ya nzoto na yo, kombo nini bapesi yo, bien-aimé, kombo nini bapesi yo, maladi nini bache na kati ya nzoto na yo, banda ko zongisa yango, banda ko zongisa yango, banda ko zongisa yango, banda ko zongisa yango, na kombo na Yesu Masia, loba naza bonne santé, maladi nyonso boche na nzoto na nga, eko wumbela te, eko sala te, eko vanda te, na kombo na Yesu Masia, nazo la perfusion na makila na Yesu Masia, oyo nyonso médecin lobaki ezoza la annulé na kombo na Yesu, bien-aimé banda ko annulé, le même manière oza ko annulé, le même manière epeza ko annulé, yoko kende ko sala examen, okomona évolution ekozala, yoko kende ko sala sous deuxième examen, okomona évolution ekozala, kombo na Yesu eza na efficacité, kombo na Yesu eza na efficacité, Bible lobi na kombo na Yesu tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé banda ko annulé, banda ko effacer, banda ko refuser, banda ko retourner les bango, maladie na bango, kombo nini bapesi yo, mitungisi nini bapesi yo, mitungisi nini bapesi yo, banda ko boya yango, banda ko boya yango, banda ko déchirer ba ordonnance na bango, banda ko boya yango, banda ko déchirer ba ordonnance na bango, loba na ndimité résultat oyo, na ndimi yango te, na ko bandela, na Yesu Masia, na ko bandela, résultat oyo pesinga, bosali confusion, eza ya ngai te, eza ya mwana
mwana na nga te, eza ya mama na nga te, eza ya mobali na nga te, eza ya leki na nga te. Oh, eza ya biso te, bosalaki confusion, botala na laboratoire na bino bien, résultat oh eza ya nga te, bosalaki confusion, eza ya nga te. De même manière ozoboya yango, de même manière ezokima, ezokende musika na yo, bibelobi, soki bokozala na kondima, bokozala capable ya ko repousser bangomba. Bien ebe ngomba yango ezali résultat o mezesa pesio, ngomba yango ezali oyo bato bazoloba pona yo, ngomba yango ezali maladi oyo batie na kati ya nzoto na yo. Oh rabasaka ya mama, pona bango bazozela maladi wana emema yo na kufa, mais yo na kombo na Yesu Masia, banda d'abord ko annuler, banda d'abord ko annuler, banda ko refuser, banda ko annuler, banda ko refuser, banda ko annuler, banda ko refuser, banda ko annuler, banda ko refuser. Beneme batie yo taba ya bonane, batie mwana na yo moko taba ya bonane, balobi tout to lié ba mikolo mingi, mais cette fois-ci tozo lia bana kende ko bomba bana na makila na Yesu Masia, loba yanga na bwaki bango na sena makola Yesu e boko simba te to pusani beneme bondela kende ko bomba bana na sena makolo na Yesu, bomba bana na sena makolo na Yesu, bomba bana na sena makolo na Yesu, balie mikolo balembi balobi siko po reverser te to banda ko lia bana, batie mwana na yo mutu aliboso, batie mwana na yo mutu aliboso, balobi to ko lia bana po te to camoufler, ezala ka te ke ba mikolo mutu bazokufa, ezala ka te ba mama mutu bazokufa. Beneme kende ko bomba bana na yo bazala pembeni na yo, bazala musika na yo, loboko nzambe beneme zamo kusete pona ko simba, loboko nzambe zamo kusete pona ko simba, banda ko bomba bana na makila na Yesu, banda ko bomba bana na makila na Yesu, banda ko bomba bana na yo, banda ko bomba bana na yo, loba nzambe na yeli yo bana na nga na sena makolo na yo, ba bomba mana sena makolo na yo, banda ko bomba bana ma Chantal, banda ko bomba bana Shibida Bibish, banda ko bomba bana Micheline Landu, banda ko bomba bana na sena makila na Yesu Masia, loba boko longa te yanga boko simba te, nazara ya likene mbala bino te, na yebi makambo likene mbala bino te, na liaka pena bino na butu te. Donc cette fois-ci yanga boko simba te. Beneme nzamba ponio David alibota na yo, pote yo intercéder pona ya na yo moko yebi nzambe te, pote yo intercéder pona leki no moko yebi nzambe te, pote yo intercéder pona mama na yo, yo zwa poa wana beneme yango moni tango noso bazo bundiso butu na moi, pote ba yebi ke yo ndo za lumière à famille, yo soko telemi na mabondeli misala na bango simba kate yango bazuyo bazo chayo na canal na katikati na bango bazo luka ba beta misile pa na yo, ba yebi ke ozaka omoko dangereux pona bango, ozaka moko po dangereux pona bango. Oh trompe no so bazo luka ba sala na libota na yo, bazo lekate Nathalie Kolipo yo za debout pote yo zo réclamer quelque chose pa nzambe yango tozo kende ko réclamer nzela moko beneme ba moi o eza ba moi o basakana kana ngote, ba moi o eza ba moi o mutakoza la kidiba te, ba moi o eza ba moi o mutakoza la kilote beneme kende ko zongisa loba nyoso tu bazo kana oyo nyoso bazo bongisa nazo zongisa ngo esike uti e kozwa makokite na kombo na Yesu Masia. Beneme kende ko zongisela bango na kombo na Yesu Masia, kende ko zongisela bango ba préparation na bango nyoso basali na fin de l'année oyo o après bonne année ba koma pe ko ya na janvier, ba koma ko sala ba programme na février, ba ebe ke na batango to bondela kamakasi moye ba koka yo ko zalate yo bandaka ko mi préparer na maboko nzambe. C'est pour cela nzambe na biso biso to prier sans cesse, pour que mon gouda za ko rodé bien aimé azoluka nani o ya ko dévorer bien aimé yo banda ko refuser yango, Bible lobiso to nzimeli nzambe, tu seras sauvé toi et ta famille. Oh rabasaka ya mama asanzambe alliance bien aimé akosa katema loba na ye etika la oui et amen. Biso nde mutu to bimaka na nzela na ye, biso nde mutu to bimaka na nzela na ye pote ya ko kisama loba na ete bien aimé banda ko bomba libota loba nyoso babongisi bakolia na bango loba Yesu balia na bango na bana mama na ngai te, na bana papa na ngai te, na bana libumu na ngai te, na bana bandeko na ngai
te kolo baliana bango na bango bene me banda ko bela loba baliana bango na bango ndenge ba mesana makele mbala bango baliana bango na bango ndenge ba mesana makele mbala bango na ndaku na ngaba kolonga te na libota na ngaba kolonga te na bana mama ba kolonga te na bana papa na ngaba kolonga te na kombo na Yesu Masia na ye pa na yo nzambe lokola avocat na ye pa juge na ye ko bomba ko défendre libota na ngai na ye lokola juge na ye lokola avocat et pa na yo juge na ye ko défendre libota na nga pote na ye bi ba loi na nga soki bande ko na nga batanga ka bible te ba ye bi ba loi te Yesu mais ngai spirituellement na ye bi ba loi yango na traîner bango liboso na yo yango na ye ko bomba bango liboso na yo kolo zipika biso na mufini kwa makila 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 oyo nyonso Mungu na bongisi na fin de l'année oyo eko simba te oyo nyonso Mungu na bongisi na fin de l'année oyo eko simba te Mungu na kolonga te na kombo na Yesu akolonga te beneme zala déterminé na décision na yo ba comprendre le kito na monde à ténèbres ba comprendre le kito na monde à ténèbres ba comprendre que timbeli bango olieli bango avance lo ba kolonga te na kombo na Yesu kene ko annuler ba projet na bango kene ko annuler ba projet na bango kene ko tambola likolo na ba projet na bango lo ba kolonga te soki bolonga ki année passée mais année oyo na lobi bo kolonga te oh kolona nga lalite Yesu na nga lalite elonga na nga lalite bikamo na nga lalite beneme ba kolonga te banda ko refuser kolala te beneme soki olali ba koya kolala yo soki olali ba kolala yo terme to lobaka biso ba congolais olali ba lali yo beneme kolala te zala debout na moment oyo zala debout eza moment oyo diable travaille ka makasi eza moment oyo diable travaille ka beneme makasi kolala te banda ko refuser ata na kata mbeti ozo refuser oyo ki demo ko yeli yo ya négative ko accepter yango te banda ko refouler yango parce que Mungu na za tellement malin beneme a travaille ka na ba façon belé oh ayaka na ba penser ayaka na nyonso soki yo nzimi kaka penser mwana ya koti asali misala na ye beneme bondela Tani Anthony bondela Yesu bondela Nathalie Ikoli bondela Mandaline Dos Santos Tiaston bondela bomba libota na maboko nzambe na lusamba kapinga bondela Yesu Masia bondela yako yoka loba papa naza ko arrêter nyonso na kombo na Yesu 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 ba projet Mungu naza ko arrêter yango na libota nanga naza ko arrêter yango na bana nanga naza ko arrêter yango na bana yaya nanga naza ko arrêter yango na bana baleki nanga naza ko arrêter yango hémorragie wana naza ko arrêter yango na kombo na Yesu Masia na famille nanga makile tangi mingi na famille nanga makile tangi mingi na telemi na ye ko arrêter yango na kombo na Yesu Masia tout genou fléchira na kombo na Yesu Masia tout genou fléchira na kombo na Yesu Masia tout genou fléchira au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu merci. Dans le moment à sali biso ngolu toloba quelque chose na présence na ye que ne koloba merci petit cas. Partage ya malobo yo bien aimé tolingi to partager zamba pe sa sagesse intelligence to se comprendre na maloba o ya linga loba na biso na tongwa lelo to tiango na misala pe sa biso motema ya kondima pe to yeba ko salela maloba na ye papa to tiki moment favorable pe se biso na maboko na yo zwa lokumu pote yonde mobombi zwa lokumu pote yonde longa to yondo bandaki na biso ne bandelo komi na biso na katikati to zala kondima to kokoma na biso pe nasuka tika ete nkolo yozo esika na ngai nzambe ngai na bunga ngai ana kalambai Yesu na bunga na bimisa nzoto te kasi molimo lobela mutu moko quelque chose na tongo ya lelo na kombo na Yesu Masia. Amen, amen, amen. To bete likolo Yesu maboko. Maman Elingolu, que le Seigneur vous bénisse. Maman Chantal Maveka, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, tozo pousse la siko la présence en Zambé kolo Yesu alingi ayebi sabiso nini na tango.
Kolo Yesu alinga yebisa biso ni na tango teme na biso eza bongo la vérité sauve. La vérité bien-aimée sauve pour être vérité yangoana Michel Noune la vérité yangoana Nzambe Nina Beauté la vérité yangoana Nzambe Detim Pia Mama Chantal Maveka la vérité yangoana Nzambe Yemoko Mandaline Dos Santos Tia Stone la vérité de Nzambe Nathalie Koli la vérité Nzambe Nina Siko la vérité de Nzambe bien-aimé yango na vie na biso et sengeli to tchaka Nzambe Mama Chantal Kanga na première position sengeli to tambola na maloba na Nzambe to tambola na vérité pour soki toza na kati na vérité to ko bandaka kozala na para Nzambe Nzambe walozala kaka na côté na biso bien-aimé dans le Seigneur et loko moko ya mabe ko banda ko komela biso te soki tozali na ngambo ya vérité toza na Yesu Masia bien-aimé na préféré nazala na ngana Nzambe ke nazala na 10 000 personnes na kotikala na ngamo ko na Nzambe na ebeta ko longisa ngai ke nazala na lokuta na vanda na 10 000 personnes la vérité za Nzambe bien-aimé dans le Seigneur lobi to solola ki to lobaki ete to bengisa Yesu Nzambe na biso na ba projet na biso na ndako na biso to bengisa Nzambe na misala na biso na bomo na biso to bengisa Nzambe po ete bokonzi ya Nzambe ekomi pene mutu oyo aza na Yesu kati na ye beneme aza na assurance pona la vie éternelle beneme soki tolandaka Nzambe ya solo tika na yebisa yo eza pona mituka te eza pona na ba voiture te eza pona ba ndako te beneme da Seigneur mais soki to yam tolandaka kolonde toyebaka kolanda Yesu Masia Nzambe na biso mais lelo beneme Nzambe ayeko yebisa biso alobi lelo Nzambe ayeko yebisa bino bolimbisa mutu azokota na ligne azobenga ayebite ke toza ligne lelo Nzambe apusani liboso na biso ayebisa biso ke la vérité azosenga vérité na kati na biso siko question nini biso tokoki kotuna tokoki kosala nini po tovanda na kati ya vérité tokoki kosala nini po tolala na vérité tolamuka na vérité tolata vérité lokola mokaba na ceinture na biso po ete Bible lobi bien-aimé Dieu veut que tout l'homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la parole mutu soka yisui connaissance ya parole a comprendre que ba prophétie bien-aimé za na kati ya mwikanda ya Nzambe akoyeba kolanda ba prophète te ba lobela quelque chose mutu soka comprendre que maloba na Nzambe oyo yango ndeza vina ngesengeli na chango na première position bien-aimé yoko nyoko mate okosutukela ba problème oyo soko melote okosutukela ba malédiction na ba sort o bazobwa kelote oh bien-aimé dans le Seigneur otala makomi yebisinga nini makomi yebisinga katana na ajili na komi nango ah mais ce n'est pas bon l'homme soit seul donc quelque part les Nzamba sala kinga achaki mupanzi moko côté nanga alors esengeli nga na sala nini po nakende kokutana na mupanzi nanga po Nzambe nenga sala biso bien-aimé mutu na mutu aza na mupanzi na ye na kotungisa libala ya muninga te na kotungisa mwana ya muninga te na kotungisa leki ya muninga te na kozela tananga ipe soke koki comme on avait dit hier le panier circule encore mukolo yanga ipe ekokoka vérité komi monisama na bomo inanga pote Nzambe azolinga biso nyonso tozwa connaissance ya parole to comprendre que toza motuya na présence en Nzambe to comprendre bien-aimé dans le Seigneur que toza na valeur Bible lobi asali biso na image na ye bien-aimé valeur on Nzambe azwaka biso bien-aimé Bible zolo que toza na valeur plus que ba angelo oh bango mutu bavandi na likolo na présence ya Nzambe mais biso batu toza na valeur motuya par rapport na bango parce que Nzambe sali biso na image na ye Bible lobi Nzambe sali moto na image na ye na moni place moko te bakomi Nzambe sali angelo na image na ye mais à des fois biso batu nde tozanga ka maliene tozanga ka façon ya ko comprendre ba nani o biso tozali bien-aimé dans le Seigneur ce que on comprendre nani o yo zali bien-aimé okotika ta mususu ba masumu wana ya mike bien-aimé ce que comprendre nani o yo zali okotika ta mususu ba makamususu bien-aimé et ko emporter o lisusu te po koyeba déjà valeur na yo koyeba komitia nesika oyo esengeli omitia
ba conséquence mususu bien aimé na vie et même la kabiso ba problème ebele lika mususu moni osala ngo na 2000 kingandi na 2000 kingandi bien aimé ba fait nango et ko landa yo bien aimé tango yo komi ko luka ozwa position ya bien tango yo komi ko luka bien aimé olanda sikoyo nzela ya malamu ya nzambe otika nyonso tu lina sima place conséquence ya ka sikoyo efandi okomi ko futa mabe o ya lobi yo sala ki bien aimé dans le Seigneur mais loko moko na siro yo bible lobi moto soki ayambi Yesu Masia akomi moto asika bazolobela moto asika na moto ni bazolobela moto ayambi Yesu Masia na 2 pieds moto akotisi makolomi bale na présence nzambe e ya malamu to ya mabe azotalela kaka nzambe azwa te azotalela nzambe na ye pote bible yebisi biso la conséquence les conséquences du péché c'est la mort les conséquences du péché c'est la mort bien aimé masumu tinda kabiso na kufa masumu bien aimé tinda kabiso na kufa bakanisi ya mabe tinda kabiso na kufa kosala mabe bien aimé tinda kabiso na kufa yango esengeli tozala prudent esengeli tozala prudente bien aimé na ba acte mususu opposé esengeli tozala prudent esengeli tozala prudente na ba acte mususu opposé bien aimé dans le Seigneur pour lobby ata izongeli biso te ekoki kozongela bana na biso bakoki ko payer yango oh bien aimé dans le Seigneur nzamba lobby je dis génération à génération tina 4e génération ko punir mais yeba ke tangu toza ko poser ba acte moko ya mabe tangu tozangi vérité kati na biso tozangi bosolo kati na biso kozanga bosolo ekoki komema biso na kufa ekoki kozanga biso na kufa bien aimé pote muto kola kiso nzela eza nzambe nzambe nde muto kopelisa mwinda na kati na bombo na yo bien aimé liloba nzambe peza nango ya kufutela mbongo te bien aimé dans les scènes to kenda ba boîte de nuit to futa ka mbongo droit d'entrée et puis soko futi droit d'entrée na yo tango kokota bien aimé kwiti na yo buzoba na yo moko sombeli yango bouteille penda ya whisky po olangwa malamu yo moko sombeli yango bouteille ya champagne po te omema mapenda na buzoba mais liloba na nzambe bien aimé okufutela yango droit d'entrée te liloba na nzambe okosombela yango whisky ya 100 € te okosombela yango bien aimé nani pardon muscador te okosombela liloba nzambe enikeni te liloba nzambe eza ofele bible lobi tozwi ofele topesa yango ofele liloba na nzambe yango ane kopelisa mwinda kati na yo que Dieu te bénisse yaya liloba na nzambe kopelisa mwinda kati na yo liloba na nzambe kolakisa yo nzela oyo kotambola liloba na nzambe ekokotisa vérité kati na yo po ete makomi ezoyebisa biso na Jean 14:6 nzambe ye moko azoyebisa biso alobi azali nzela azali vérité pe azali vie. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mutu moko ta koki kokende pa ya papa soki aleke pa nanga te. Bien aimé dans le Seigneur, mutu moko te alobi yango bien ye moko Yesu Masia nazali nzela nazali vérité pe nazali bomboy azanyo sopo na biso bien aimé total la nzambe na biso merci ni na beauté que Dieu te bénisse total la nzambe na bomboy bien aimé tolanda ba difficulté otozokuta nango lelo te tolanda convoitise ya misu te bien aimé otozokuta nango lelo tolanda bien aimé ba solitude o ezotungisa biso lelo te tolanda na ebite bien aimé ba envie o ezokuta na biso lelo te pote yo yebi sika mutu wana bien aimé azuite yo yebi libala wana yo ya ndeko tamusa azobetela tolo esika azui yango te mais yo kotisi mutema mabe yo komi koluka kaka ndeti yo ko bala kaka oyebi te libala ane uti peut-être libala wana uti kobotola ngo na nganga yo yebi te donc tolalaka bandako différent bien aimé mobali moko bo alingaki ye tamusa azaki na mwasi na ye moko bo na ndako na bana mais ndeko wana telima monaki ke mobali wana zana mwe loko akotaki mwa banzela molili po ete ayeba ko récupérer mobali wana mais yo likosala na mutu oyo azana nzela molili conquérance ekosimba te po ete yo oza na mwinda bien aimé yo esengeli ozela ta na yo po soki ozeli ta na yo te ma sœur yo mpe koliko kende na nzela oyo bien aimé akei ekozala pasi mingi po na yo po toza kaka na nzela moko oyo ekoki komema biso na lola alors que kabande comme qui balobi touche même na Rome ce qui touche même na Rome touche même ko que na Rome ko que na nzela Turquie ce qu'on suit somiti qui billet na Turquie au comme na Rome ce qu'on y na France au niveau que na Rome au somba ticket ce qu'on y que ce qui wa au niveau que na Rome au somba ticket mais pour que na lola bien aimé na vie na opose à assurer na lola qui n'est pas nzambe ça kaka na nzela moko et ça kana médiateur moko o aza entre
biso na nzambe eza kaka Yesu Masia oya yebisi biso tazali chemin la vérité et la vie Aza chemin la vérité et la vie. Bien aimé, vérité na vie et sauvaka. Vérité na vie changeaka ba donner. Vérité na vie nzam bien aimé vandisaka makambo. Vérité na vie bien aimé tambusaka. Et tambusaka mutu na nzela ya solo. Mutu soki aza na kati ya vérité kati ne bien aimé ato zu ya mokilité. Mais soki aza na vérité kati ne que vérité ko komisa yo pe mutu ya mbongo. Pour être vérité bien aimé ezalaka na adversaire te. Vérité adversaire na yezaka lukuta. Bon, ce qui m'a continué dans le couteau, continue déjà dans mon lit, pour Bible, sur le père des mensonges, c'est le Satan. Wano bimi déjà dans la lignée en Zambé. Et c'est ngeli to vana na vérité. Nyo sotozo lukabe ne meto kozo mona kati ya vérité Yesu Masi azanzambe. Pour tes Bibles, bien aimé, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lits. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lits. Oyebite yoza appelé ou be yoza eli. Bien aimé, tamu yoza eli ya nzambe. Oyo nzambe apona uta libumu ya mama na ye. Bien aimé, mama kambu mususu eza mama kamba ko salate. Mama kambu mususu eza mama kamba ko yokate. Mama kambu mususu eza mama kamba ko landate. Ce qui peut oza appelé oyo nzambe bengi yo bien aimé dans le Seigneur pote yo sale la ye. Luka oyo kaka mingi nzambe. Luka ovanda na kati ya vérité. Ce ko vandi na kati ya vérité ko mona Yesu Masia comme sa vérité yeba koya ko vanda kati na yo nyonso ya bomo ina yo kokoma pole pe nyonso ya bomo ina yo kokoma mwinda bien aimé dans le Seigneur pote Yesu azama lamu nazo tambola pena mwa mbangu pona lito suka pena na 10h to kata pena na 10h juste Yesu azanzambe pote nzambe na biso bien aimé soki a lobi likambu bien aimé ekokisamaka car il dit et la chose arrive soki a lobi likambu bien aimé salaka nini ekokisamaka pote Yesu Masi azanzambe ya otangela biso awa viens yaya s'il te plaît soki a lobi likambu ekokisamaka tozo tanga awa à partir awa ti awa. Bien aimé, tu as poussé dans la présence en Zambé. Ouais, femme samaritaine. J'ai lu la Bible au nom de Jésus. Amen. Jean J'ai lu la Bible. Jean combien? Jean 4. Femme samaritaine, c'est ça, non? D'accord. J'ai lu la Bible au nom de Jésus, la femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris, ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Attends, Jésus a outaki mobembo bien aimé azako zonga eko koma na mboka oyo ya Samarité. Ba Bible bien aimé dans le Seigneur ba yeko li Bible lobi ya Samarité ba yeko li ba kene ko luka mo eloko ya kolia nazo limbola ndey ya yazo tanga na lingala na français ba yeko li ba kene ki ko luka biloko ya kolia ba lobi mwana mwasi wana oyo akutena kina Jésus ba pesa ye kombo ba pesa ba bengi les femmes samaritaines ba bengi écoute na komone tende tozalaka o mado joli o mimité ba bengi les femmes samaritaines moi si mo bazali rejeté o mutu so to yebi kaza na valeur te mo so azoka mobali atiki azu mobali atiki mobali moko ta yaka pa na ye na vina ya beta lisolo ya malonga donc moi si wana zakaka moi si ya mtolo baka na disons na bref na to ko ba na lingala moko ke moi si ya valeur te donc moi si ya mutu mais moi souvent na zwaki ngolu mukolo moko alukaka kene na pui kotoka mai
mais le kola Yesu azaki na baye kolina ya komaki fatigué na voyage na nzela ba utaka esi baye kolina bokende koluka biloko ya kolia ngai nazozela bino avandaki na pui o babengi pui ya Jacob mais moi si wana yaki kotoka mai pe mokonzi na biso Yesu masi ya sengaki mai ya komela ezalaki Yesu ayebaki ke po aza nzambe ayebaki ke mokolo wana ezaki ya mwasi wana Yesu ayokaki kolela ya mwasi wana Yesu ayebaki ke mwasi wana bacholaki mingi Yesu ayebaki ke na ye pona changer vie ya mwasi wana alors makambo mususu basalaka mona miso bato te esengeli bayekoli bakende koluka biloko ya kolia po te ngai na solola na mwasi wana bien soki na kuti vérité na kati na ye quelque chose ko déclencher na bombo na ye po te basolola kana nzambe pamba te bien mais jamais okukuta na ye otikala le même. Donc on comprend que solo la ya mwasi wana solo ki na Yesu et memela ki ye quelque chose to kusani. Ayo ko senga Yesu masi ya mayo koma ikote wana. Et Yesu masi ya senge mayo donc mo femme ko pesa nga mai na mela po kaka luka moyen ya ko introduire moi li solo na mwasi. Mwasi ayebisi alobi o menga na za samaritaine yo za jif. Biso na ba jif to yoka na kate comment ko senga nga mai ya continuer. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Amen. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui t'est dit donne-moi à boire. Oh, Yesu azongi seli alobi soki oyebaki don de Dieu. Mutu oyazo senga yo mai soko yebaki yo kokaki ko répondre bongo te. Okokaki ko répondre bongo te bene bebozo mona ba rankini ndenge ko memela biso ko zangisa biso lipamboli. Ba rankini ndenge ko mutu moko boaza lipamboli pona yo d'une manière d'une autre. Mais rankini moko boye eye koti na kati po kabola pour moi sona zaki clair. Ayebaki te ko akutela ki ne yazala ki nzambe. Alors bi ndenge nini yo oza juif ngana za samaritaine ozo senga mai pa samaritaine benebe to yebite lelo tozo yoka ngo tozo solola o angolais lobi boye nini lobi boye to yebite soki angolais za lipamboli pona biso bango pe kuna ba yebite ke soki biso toza lipamboli pona bango yango kaka bible zo mema biso na raison moko zo yebisa biso lobi nini ke to luka kimia na mutu nyonso bien aimé oyo avandi pembe na yo lobi na yo yebi yango te oyo azolala lelo na salon na yo lobi nango bien aimé oyebi yango te oyebi yango te bien aimé dans le Seigneur oyo ozobomba na ndaku na yo lelo lobi na ye bien aimé oyebi yango te peut-être lobi vie ekobaluka yonde mutu okoma lo ko vande pa na ye mais soki yo salaki ye mabe na vie ndenge nini mutu wana ko memela o lisungi po mabe wana yo salaki soka bongo ni mutema bien te ekobanda tango nyonso tu ko mata na kati ya mutema mutu pe oyo yo obombi na ndako sengeli mutu oyo yo zo bomba ayeba peke lobi pe et qu'on senga pe quelque chose peut-être yepe pain na yo donc ceux qui bozaki kaka na ko zonga la raison moko ceux qui bozaki kaka bien aimé na correction ou bien na amour moko pe bovandaki na attente moko ya bien lobi boko sala na mabete boko continuer ko salisa na rankini bien aimé za mabe moi si wana zolo bana Yesu masia ke biso na bino to yokana kate. Donc ce qui Yesu azalaki Yesu te alingaka zwa pe mai wana te balinga ba continuer pe solo wana te oya alingaka ke na gauche oya alingaka ke na droite ya to continuer. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit: la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits? Moi, si on a mutalobaki na yobi na kopesa yo mai na nini pozata ne loko mongo te onga na kopesa la yo mai ya komela. Yesu lokola isaka lobi ke yo zo soko yebaki mutu azali boso na yo zo sengo mai ye kutu nde mutako kopesa mai.
ya vie mai ya bomo ya tuni yeso abiyo yoza plus que papa na biso Jacob oyo atikela ki biso libulu oyo po Jacob ye moko atsalela ki biso libulu oyo ya mai ye moko pa melaki yango bana na yebe ba melaki yango do likolo ba ke yo la kisi yo zo la kisi koza nani ke yo ko mela mai oyo te yo ndoza na mai oyo yo ko pesanga ya bomo parce que sosola kite oyo azalaki liboso na ye azalaki nzambe. Amen. Et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mutu oyo akomela mai ya libulu oyo akoyoka lisusu posa ya mai. Toyoka ka posa ya mai bien aimé to somba ka ba mai na ba Franprix na ba Carrefour to tiaka ngo na frigo meli na tongo na air moko koyoka su posa mai na après-midi koyoka su posa ya mai yeso abi mutu akomela mai oyo akoyoka lisusu posa ya mai ya pusana. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Oh, moi mutu oyo akomela mai oyo ezali loba na ngai. Mutu oyo akomela mai oyo ngai na kopesa akoyoka kalisusu soif te na bomo na ye. Ma akoyoka kalisusu soif te po te posa na ye ekobanda kaka kozala na makomi. Likambo nyonso tu ekokomela ye yakobanda ko se référer na parole. Donc yakoyoko zala susu na pouvoir te na présence na ye. Mai oyo ngai nazo pesa na kopesa na yo okoyoka kalisusu te posa ya mai. Soki na pesi yo mai ekomi mai no ya bomo mai ya vie mai oyo nga na kopeso yango ekomema yo tina lola yango ekofungolela o porte tina lola mai liloba na Nzambe bien aimé dans le Seigneur oyo yo zo mela wana oyo papa ya Jacob atikelaki yo ato meli yango lelo lobi okoyoka lisusu liloba mai ngai na za Nzambe soki na pesi yo mai esilisi ba posa ya mai nyonso na vie na yo oko comprendre que muto yo kuteni na ye aza mutu lokola batu nyonso te tongo lelo mwasi epesa meli yo ya to. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Amen. Yonde sikoyo sokomi source d'eau. Jésus-Christ de Nazareth. Soki na pesi yo mai o ngai na ko peso yonde mutu kukuto okoma source d'eau. Na esika batu bakenda ko puiser kuna esika yo utaki na liziba ya Jacob. Batu bakobanda ndesiko ko toka epai na yo. Akomi si yo source d'eau komi li pamboli pona bande ko mususu baza na soif. Et elle continue. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et comme même tina bokonzi alikolo. Quel jar ya mai bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi ça attend ça kata? Quel jar ya mai o bako ko pesa yo e fungolo tina e fungolo tilola. Continue. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Moi si andimi. Au moins le problème na biso na Nzambe za wana esengeli ondima. Soki ondimi o confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Apesi yo ba principe na ye. Olandeli ba principe na ye ondimi. Nde ozu siko faveur ya mai na bomoy. Yo komi source d'eau. Batu bakomi koya ko toka ngolu epai na yo bien aimé dans le Seigneur. Batu bakomi koya ko senga conseil epai na yo. Batu bakomi koya ko solola na yo mama esengeli na sala ni ponza bakomi sio source. A commission source d'eau comme il pamboli pona batu mususu. Présence na yo comme ko sepelisa batu mususu le lobby o bande ko sepelisa batu te. Batu babande ko yoka yote. Mais après ko solola na Nzambe, après ko kuta na Nzambe, nyonso bomo ino bien aimé comme polé. Batu babande ko koto doute, ba koma ko ndimo ata na musika. Po ani pote mutu ana akutani na Yesu Masia. Bible lobi mutu ko kuta na Yesu tatika lolenge moko. Amen. Ya avance. Afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Pesanga mai wana kolo yolobi wana mwasi wana ndimi mageta na ye ba bien aimé dans le Seigneur. Lelo na yo mutu ayebi yango lobi no mutu ayebi yango te. Lelo ba pesi yo kombo nini. Pour femme oyo ba pesi ka femme samaritaine za kombo mboka. Bozo mona koma bazo négliger mutu azande même négliger. Namboka na ye babenga ke na kombo na ye comme ngai te anate babenga ke na kombo na ye comme yaya divinité bazo benga ye femme samaritaine zo ko ba benga moi si Congo donc le quoi naza congolais ba pesinga kombo moi si Congo donc moi si ya mutu nyonso mais Yesu akutani na moi si wana
Yesu a s'adressé na mwasi wana. Yesu a partagé na mwasi wana. Maya bomo iwane tiki na ngo basio bazalaki bien. Maya bomo iwane tiki na bango bana bakola bien. Maya bomo iwane tiki na ngo bano batanga na bagombe. Maya iwane tiki na ngo bano batanga soki na ba Joelite. Eko pona yo kaka muto tanga na Saint-Jean. Eko pona yo kaka muto tanga na Mamelo. Ngolu bien aimé ngolu. E ali kambo calcul Nzambe. Amen. Ngolu ezali kambo calcul Nzambe. Toko mona ke même ba ye koli ya Yesu Masiya tongo ba yaki ba kuta ki Yesu zo solo na mwaso elekela ki bango ba biko mako solo na mwaso mezali kambo ngolu dana yo soke koki bene metata mwasi te no côté mama le kite camarade te ata bazana ba niveau ya ndenge ni yango ya sorcellerie kolo Yesu soki misu ne fixer likolo na yo muta ko koka ko kanga pe ko longola ngwa ati. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Kusani ya. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Ah, maman likamunde vandiwana. Moba Jésus a dit oui, na comprendre que olingi ozwa mai. Mais na lingi na pambola yo na ndaku na yo. Yesu alobi na ye kende kozwa mobali na yo oya na ye. Soki ezalaki ngai na yo bene meto kosi to ando beta beta muno. Mwasi wana lobi nini? La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Moi si azongisi Yesu Masiya lobi naza na mobali te mazalaki na ba makango. Na pas boni Nzambe parce que moi si wana zalaki sincère liboso Nzambe. Amen. Moi c'est na comprendre que oyo esa makambo otika te mutu azo solo la boye donc c'est que aza mutu moko boye aza prophète akoza mosenze po yimo déjà benga ki Seigneur. Mais Yesu Masiya se présenta qui n'a ne pas inayete. Aye na vérité lobi je n'ai pas de mari. Yesu a MC Eneliya. Jésus lui répond. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. En cela tu as dit vrai. Olobi ya solo. Ya suka no wana. Olobi ya solo. Que ozana yo na mobali te oui ngape lota ke Nzambe na otala yo na omona yo ke ozana yo na mobali te po ozayaki na 5 babalaki yo na bali 5 bazalaki ya yo te donc oyo po ozana ye wana azape ya yo te. Combien de fois Nzambe apekisa biso na ba relation mususu tokutanaka nango bien aimé. Nzamba zo pekiso na nzela na zo biso ke nzela wana eza ya yo te. Mobali wana mwasi wana mobali wana vandisi yo 4 ans, vandisi yo 5 ans, vandisi yo 6 ans. Présentation te loko te nini te. Bien aimé azo ki oso ki na 19 ans le loko biso na ba 40 et quelques. Yebisanga Nzamba yebisi yo ke ce n'est pas ça. Nzela wana eza ya yo te ozalaki na 5 6e oyo aza kutu pe ya yo te. Mais pourquoi tozo sosola te? Tozalaka nanu pe na vérité te benemela toyaka pa Nzambe. Toyaka des fois pa basala Nzambe tobi papa bondela ponanga. Nana oningi nete nana posa na bala. Ozana mutu te papa nana mutu te mozaka na mutu mo bozaka nae. Nzamba continue lo mutu te soka zo mona ozana mutu. Nzamba désordre te. Nzambe akoyi kotindela yo mutu te tango amonaka yo bozana mutu. Mibali wana malgré bazalaki ayete me Nzambe ayebi ki azalaki na bango 5. Tango kendaka koshina Pierre, tango kendaka koshina Simon, ozana na Santos, oza soki na pi, soki makombo nini wana ozana bango. Koto bimisaka secret, par exemple koto bimisaka mapa, Dieu te voit. Dieu te voit. Mais au moment où le même moutouana a une intention, il y a que fouka maliboso Nzambe, Nzamba peso quelque chose. Nzamba ko peso quelque chose. T'es bien aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur te voit. Et il te voit bien aimé qui ozana batu côté na yo. Tel niveau Nzamba tangeli mwasio mibali na ye. Alors pose qui na bango 5. Oyo pose na ya 6e wazape ya yote. Pose na mibali 6. Babala ozaki déjà na 5. Donc 6e oyo pe ozana ye azana ye ayote. Mais place pe yo vandi bien aimé ozolanda ngai. Nzamba zo yebisa yo oyo ozana ye azana ye ayote. Yo moko pe osososola ngo kaza ya yote.
tozo sosolango na makambo ebele ki aza ya yo te movandi kaka olingi lobi osala prière ya Sarah prière ya Sarah yo za Sarah te ngolu ya Sarah beneme ko pesa mela mutu nyonso te mutu na mutu nzamba sala na histoire na ye na vie yo moko so comprendre que pesa na vandi wana na lek mobali azo l'excellanga temps alekiselinga bata ebele na mwasi nanga tozalaka te baboti yo za kaka na mwasi nanga tozalaka susu te mwasi na susu zemi te na vanda aka kuna pona bana bilamba nanga na kobimisa abimisaka te mwasi na zo continuer kobota yo pe ozo vanda kaka ozo persévérer kaka siko prière na yo beneme yebisa ngezaka nini te ofuka mrali boso nzambe ponga na zalaka te oyebisa nzambe nini Seigneur salisanga mobali atika mwasi ne kuna na wazo continuer kobota na bana ne po yananga est-ce que prière wana eza pena na vérité na kati nango prière wana eza na sincérité na kati nango te mutu na mutu asa na mopanzi na ye bien-aimé nzambe tanga asalaki biso asalaki Adam alalisaki Adam pongi po abimisa Eve eza likambo ya temps mpe likambo ya vérité oyeba position na oyeba qui je suis soko oyebi nani oyo ozali mutu oyo osakana na ote bien-aimé dans le Seigneur lobo yokaka malobo oyo te bien-aimé yo ozoyoka malobo oyo butu na moi me yo moko ozondisrisir motema na yo yo moko ozosongisa bomo inokala biso basi to efanaka avant ke mibali tolembaka avant ke mibali oza na 5 6e aza pe ya yo te Ozana bango 5 bien-aimés dans le Seigneur 6e azape ya yote. Bien-aimés totika mabala bali tout tranquille quoi. S'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît. Totika basi ya batu ba couple ya baninga kimia. Tika la bongo nzamba pesa yo ya yo. Nzamba pesa yo ya yo, chaque chose a son temps. Et loko zio ngona muyibi bien ni muzio ngona pasi et ko sale le loko te ata le lo ata lobité. Les conséquences bien aimées restent. Les conséquences restent ma sœur. Tout tika mabala baninga kimia. Ozomona pena ke mutu wana yaka na ndaku na yo alala ka pongi na ndaku na yo te ya sali makambo ya linga sala ya bibi na biso moi asili si azana l'air na ye azo wele la zonga na ndaku na ye besko mutu abongo okovanda na ye pona nini yo poza na besoin na mutu moko boye te na pasi ya butu azawana bien aimé ate na pasi ya butu azawana pona yo tutika mabala ya batu kimia. Tutika mabala batu kimia. Yesu asa yebisi biso ke oyo zana 5 wana o mwasi wana lekai na bango baza ya yete donc bazaki na basi na bango. Pour nzamba lobi yango bien. Oza na 6, ozaki na mibali 6. 5 wana baleka bazalaki ya yote mais tango avant baleka wana donc ozaki na oyo onyokoli libala na ye alotiki oyo mwasi wana na asi azwaki mwa pema tango yo tikaki alozwi ya deuxième onyokoli mwasi wana na yebite soka azalaki na azalaki soki na bana alotiki ye ozwi ya troisième donc vina yo ozomwate ke vina onyokola akabato vino nyokola akabato zi oyo nyokoli mwasi na yo otike tango boya na zi mususu mobana pourquoi kaka omiko tuna te pourquoi nga mwasi kitoko boye na kozala kaka na deuxième bureau pourquoi ngai mwasi kitoko boye mibali mobala kuna kozala na mobali na nga moko te fona zala ka deuxième bureau mobali wana za na mwasi na ye mope na yebi 5 ezalaki ya yote opposa na ye wana nzamba lobi eza ya yote
Tikako bien-aimé dans le Seigneur. Yo de mutozo le qui Satan. Yo mutozo le qui Satan. Bible lobi femme samaritaine ayaki na vérité pas nzambe. Moi si wana kokutana na yena nzambe après akomaki évangéliste parce que ye muto amemaki sango na mboka. Alors bibo ya na kute na mutu moka lobelinga vina nga donc c'est que moi si wana ba mibali wana ya bato bando bimana bango cesse. Batu ba asaki moi si mokutaza na kombote. Nzamba yebi yo bien-aimé. Jour akutena kina Yesu Masia mage masumu na ye. Bon il ne change qui bon il ne sous les mêmes thé. Ma petite sœur propre que je l'aime beaucoup. Mayala Ngombi Adrienne Mayala, que Dieu te bénisse yaya. Sikozali. Nzamba yebi mupandi na yo bien-aimé. Mupandi no peut-être boleka na ye. Mais yo tchaka ye kate. Mupandi no peut-être bovanda na ye, boliaka na ye. Mais yo zo tia mupandi no kate. Mupandi no peut-être boza ma voisine. Na immeuble kata musu yo vanda ka mupandi na obone ba voisine. Mais yo zo tala wana kaza célibataire aza ye moko zo tala wana te. Yo misu yo so ke kana mbaya batu. Osu yo taso ko vandinye okangi makolo o nzambe liboso bien-aimé dans le Seigneur nzamba ko peso ya yo. Nzambe akopeso ya yo tangu nzamba salaki Adam lalisaki epongi abimisaki Eve yeba ke yo pe Eve na yo moko azaki akepa tika kaka ba Eve batu vanda tranquille yo ko mona loboko ya nzambe yo moko ko vanda loba mama kala wana pena muto na bana ko mona na ngai nzoka nde mupanzi na ngeza yaki ye oui mupanzi na yo ezalaki ye parce que yo zaki na miso ko mona te. Nzamba zoyebisa femme samaritaine alobi oza na bango 6 5 wana ozalaki na bango baza ya yo te 6e mpe oyo oza na ye wana nzamba azomona ye ki aza ya yo te lelo na tongo nzamba alobeli yo bien-aimé dans le Seigneur lelo na tongo nzamba alobeli yo bien-aimé changer les côtés zwa décision mupandi no akomi prêt. Tant yo ki malobo yo comprendre que nzamba linga yebisanga quelque chose. Mon pandi na yo makolo eza na nzela. Fongola miso molimo tala bien okomona mupandi na yo. Parce que ceux qui continuent boye bien-aimé de quoi la femme samaritaine nzamba lobi na 5 bazaki ya yote 6e opaza ya yote soki continue bien aimé na tangu yo kokuta na mupandi na yo okomona porte pe kofungwama okobanda konyoka mape kozala pe na baba diable akotindela ope bato bakoya kotungisa pe libala na yo mais soki yo sosolo bingama yala ngombi daza mwasi kitoko na koyo kozala deuxième bureau ya mutu te ngai nina bote na za mwasi kitoko nzamba salinga na ba donner nyos en plus naza lokola basi yesu te naza na Yesu Masia. Amen. Yaya tala na pembeni mupandi no azalaka wana yo mona kaite nina bote tala na pembeni na yo mupandi na yo bosa alevi aza wana me yo zo mona te mayala ngombi tala na mupandi na yo aza pembeni na yo me yo za na miso komona yete oza na miso komona te po miso no ezana nukotala o ezongenga meza ya yote oyo nyoso engengaka bien-aimé za pauni te mobali nyoso komona ye bien na nzela aza na mutu mo basalaka ke azala bien mwasi nyoso komona kitoko na nzela aza na mutu oyo asalaka ke azala bien aza na mutu asalaka azala bien mupandi na yo aza pembeni na yo peut-être bosalaka na ye musala moko peut-être bosalaka na ye musala moko mais tellement oza na miso omona te moyo omona eza te yo misu no kana oya bato peut-être bovandaka ne ya vie peut-être tango kendaka lidel o wana yebisa wana ko meme no kadite ese na koko edeo na escalier te na ko edeo na ascenseur te na meme no ta kilo ye wana nde mupandi na yo mais yo misu no ezo mona bien te tozo kende ko bonde na nzambe alola to silisi na biso to yeba ka ke lelo nzamba yebisi biso alobi totika mibali ya batu mipandi na biso bazali. Amen. Mipandi na biso bazali. Fongola misu bien. Ma Chantal, ma veka. Okomona mupandi na yo.
kanga makolo vanda na sanctification luka nzambe yebisa Seigneur cette fois-ci. Bien aimé na linga côté ya lilobo na force parce que nga moko pe na uti na makambo wana. Mais lelo nazwa mupandi na nga naza na trakinde na ote ya boye. Aza na chamba lali. Donc soka ke château rouge na yebi kaza na château rouge. Soka ke musala na yebi ka ke musala nazwa kimia na domaine wana. Soka za na église na yebi kaza na église. Soka za na rendez-vous na mutu na yebi kaza ezati ko wa azaki na rendez-vous na mutu na pantin asi akoma ina oleya. Asa koma ina oleya te mukolo kokutana na mupandi na yo mayala ngombi mukolo kokutana na mupandi na yo ndeko David Mangungu mukolo kokutana na mupandi na yo igeti toto yo wana ozwa kimia igeti toto azwa kimia kutana na mupandi na yo. Amen. Ya toto que te bénisse. Mukolo kokutana na mupandi na yo bien aimé akosalo bien ako peso kimia malgré na ba couple nyonso tout ba problème ezanga te mo wono senti que correction ezali ya bibi bo tambola nzela moko bo se comprendre téléphone na eza wana ko bima na téléphone na yo yo po bimi na téléphone na ye téléphone ne ezaka na code te po ba téléphone ya ba mipandi ya bato même po tala ba photo code on s'appelle code. Bien aimé, on peut souffrir pour rien. Même quand on kuta na mupandi na yo, on peut bima na téléphone na ye, yé pas ko bima na téléphone na yo, on ko za na kimia moko boata zo peso ba million te. Po biso siko na poto na sola no masolo na biso a poto, to ça to se bazaka to na mukanda. Ata za na mukanda te. Na mona ba bali basi na bango mariage ya propre ala timosi na ye bagi na liboko a pesi mbongo na famille moi si na ye al salisi feti bo beaucoup ti moi mukuwa sans papier ma bali moi si 10 euros zo koto zo ba peut-être à 10 euros asala ki 4 jours oyebi ke ba futie mbongo 4 jours. Azo sola no vérité mupandi na yo bokozane na kimi ata na lipa pamba zanga muteka ata na tia izanga miliki mupandi na yo beneme mukola ko ya oko comprendre que ya solo na domaine na zukimia o comprendre beneme na Seigneur bima kaka na mibali ya bato bima kaka na mibali ya bato beneme ndima o souffrir ndimo souffrir sans femme maritaine wana akamwe makambo sala na kuku Yesu Masiya lobeli ba yebanite abisi eti a 6 mari babala ki ona 5 bazala ki ya yote yango bakenda oyo pozo vanda na ye azaya yote na ndimite mwasi na ndenga mwasi na koma ke évangéliste mbala moko tango azonga atika ki abosala ki na cantine oya ya ki kotokela mai na po akepesa sango boya na kutani ta muto to bana ko zela ya lobi na nga vina nge ko zala ka ye ekoki ko zala kaka ye mituna nzambe lobanga mwasi kitoko boye pokotala ta mususu oke ko ndima ki deuxième bureau ya mubali moko bolimbisa ngana na ndenga mabete tozo solo la makambo solo mone longi na ko finga te ya bolimbisa nga o mone longi ya mwasi yango ya bibi alekata yote bakotala comportement na yo ndenge yo kompoku kitoka mwasi ezaka tolo bakane longi te oui présentation pesa la bien mais kitoka mwasi ezaka na kati kitoka mobali pesa na kati. Mais ce que plutôt sur la masola libanda ya enveloppe, au monde n'a rien à voir. Mais yon dit nous à notre deuxième bureau, ya mutu moko bazana moi si moko na yo rien à voir. Rien à voir ya bibi. Tala bien aimé, mi tala bien, mi pesa valeur. Mi tala bien mi pesa valeur asombelio nini ata sombelio bandako nzambe na likola zo monake mobali wana za yote
ata sombeli yo bandako nzambe na likolo azomona yo kozotungisa bomo ya mutu mpo mutu wana aza na mopanzi na ye quelque part ntango yo ozotungisa poste wana bien aimé nzambe azomona yo mpo nzambe amonaki femme samaritaine oyebi koya ya yesu masiye na pui wana elobi mingi na tangi lolobo na vandi na bite peut-être 5 basi wana balekaki ya mibali oyo azalaki na bango balelaki mingi nzambe ayokaki kolela na bango yesu masiye ayokaki kolela basi wana mwasi oyo yako mobali ya suka oyo azalaki na yesu adizan wana ya suka oyo yesu abi aza pe ya yo te peut-être mwasi ne asambelaka mwasi ne pas azolela peut-être yango sengelaki yesu ye moko atika akita penda sur place aya kokutana na femme samaritaine mpo ayebise tika oyo ozosala lelo na moya lelo bien aimé dans le Seigneur tokomonaka nzambe te tokomona nzambe na banzela ya basali na ye koyebisa mutu moko na tongo lelo oyo zwi kapasité to ngolu ya koyoka mongongo ya nzambe nazali moko parmi ba oyo baza koganga na kati na désert repentez-vous le royaume des cieux est proche totika kotungisa ba couple ya batu Bible lobi mutu akabola te oyo nzamba sangisi totika kotungisa ba couple ya batu bien aimé ya yo azali tala bien ya yo azali ya yo azali ta mususu botambolaka na ye na ngola botambolaka na ye nzela moko me yo te moza miso koyeba te moyo comprendre te ke wana ya ngai peut-être bovandaka na ye na Congo mboka moko soki commune moko me yo yebaka te ke wana ya yo tango boyaka bovandaka na ye na 115 moko bobwakaka 115 moko me yo yebaka te ke wana ya yo fongola misu ya molimo oko comprendre makambo ebele que le Seigneur nous bénisse bien aimé dans le Seigneur on azaki nango pona loba yango wana yango moni misusu mobali ya batu obzi mobali ya batu asundoli bana na ye asundoli mwasi na ye bien aimé le même manière asali yango na mwasi ya liboso akosala yango pe na yo akotika yo pa tiki yo na bana lisusu ake kozwa pe su mususu nzamba ko permettre yango po oyoka pasi ya mwasi ya liboso ayokaki oyoka pasi wana ya mwasi ya liboso ayokaki totika mibali ya batu totika ba couple ya batu tranquille bien aimé luka ya yo nzamba ko pesa yo ya yo amen femme samaritaine na nzimi te ka tambola ki kaka na position wana nzamba yebse ke ti a 6 maris 6e wana pe azape ya yote ozo vivre ne suko aza ya yote le Seigneur t'a parlé le matin là bien aimé arrêtez tika bima na makambo wana komona nzambe akorienter yo na makambo ebele nzambe akofungolela ba porte mususu ezaki akokangama nzambe akofungolela yo que le Seigneur nous bénisse bien aimé tozo poussa na présence ya nzambe tozo kende koyebisa nzambe asala biso ngolu loba nzambe salanga ngolu pesanga vérité tia vérité na kati ya monoko na ngai kolo yesu azalia wae kokolo yesu azalia wae azalia wae azalia wae azalia wae azalia wae kokolo yesu azalia wae onzambe ya biblia azalia wae azalia
Bien-aimé, tu poussé na présence à Nzambe, tu koyebisa Nzambe alola salanga bolamu kolo. Yesu Masia na yoki lidoba na ona tongwa lelo orienté nga yo lobiete, ozali chemin, ozali bombo, ozali vie, ozali Nzambe, ozali nyoso pona nga. Yango na lingi yo koti sanga Nzambe na nzela nanga. Na lingi yo koti sanga nkolo na nzela nanga. Sunganga na tika libala bato nazo tungisa. Sunganga na tika mobali ya bato nazo tungisa. Pesanga motema makasi zonga a charge Nzambe. Bien-aimé bondela na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé bondela na kombo na Yesu Masia. Loba na Nzambe atia vérité kati na yo. Loba na Nzambe na lolo lingo tambola na présence na yo. Loba na Nzambe lingo tambola lolenge ya zali. Bien-aimé bondela 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 Nzambe bondela Nzambe. Loba papa tia quelque chose kati nanga. Adonai tia quelque chose kati nanga. Maranatha tia quelque chose kati nanga. Nazana posa na yo Nzambe. La kisanga nzela ya kotambola. Kolo la kisanga nzela ya kotambola. Kwa isabe kai na misu nanga. Kolo poete na mona adana nga. Yawe na souffrir mingi na makamboyo. Dalingi na kota na nzela nanga Nzambe na sepela. Kolo na lingi na kota na nzela nanga na sepela. Yesu na nzimi na liata lipa ya kokauka Nzambe sama teka. Menazala na volonté na yo. Yo mona kanga sembo liboso na yo. Yawe sunganga ipote na koti telima na relation makasi nazo koka kobima te. Na sengi Yesu Masia yondo pesa nga degu ya kobima kati ne loko yo. Na comprendre lo na tongo ke yo tinde ninga maloba na yo ya ko delienga. Na comprendre ke yo tinde ninga maloba na yo nkolo pote ya ko orienter nga. Na comprendre ke yo tinde ninga maloba na yo pote ya ko longola nga na nzelo na zali. Yango na beleli yo na motema moko. Adonai sunganga pona bima na nzela oyo. Adonai sunganga yo lobiete yo lobiete Eva nanga zali. Lokola Adam nanga zali papa. Nga lokola Eva na zana gauche salanga ngolu na nzela na molimo mosanto. Naleka na nzela ya Eva nanga. Naleka na nzela ya Adam nanga pardon. Naleka na nakutana na ye Yesu Masia poete makambo etungisinga. Etungisinga bomo imobima Nzambe. Na lingi na zwa solution na makambo okolo. Na kota 2019 Yesu Masia na solution na maboko. Kolo nazana posa na yo. Nazana posa na yo. Manifeste-toi. 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 Bible lobi nangelobi que ce n'est pas bon l'homme soit seul. Ce n'est pas bon Nzambe. Bama sumu nyoso mike. Kolo na sota nanga yango. Na kendaka banganda te. Na melaka masanga te. Kolo na bimaka te na sala ke loko te vina ngai kolo e komaka ke prière. Mais loko yo Yesu yango ka mutezo tungisanga. Lisumo yango ka mute kanga minga Nzambe. Mais lelo na tongwa lelo na comprendre yo la kisinga nzela. En tout cas ya solo ozali vraiment chemin. Ozali vraiment vie Yesu Masia. Ola kisinga ndenge ni na ko tambisa bomo inanga. Ola kisinga ndenge ni na ko kopelisa mwinda na bomo inanga. Yango na beleli yo na nzela na molimo mosanto sunganga ikolo na ko confronter yango. Sunganga ikolo na ko bima na kati na yango. Sunganga na ko kabwana na yango na kombo na Yesu Masia. Amen. 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 To beteli kolo Yesu maboko. Kolo Yesu azwa lokumu bien-aimé o Nzambe abombela kibiso to leka na ko partager yango na to bosa na te bien-aimé na décembre to na 15 jours ya jeûne et prière to ko banda yango le 14 to ko subima le 28 soki Nzambe asungi pourquoi pas te ya bibi ozala na biso elongo soki Nzambe asungi pourquoi pas Mandelina Dos Santos Tia Stone ozala na biso soki Nzambe asungi pourquoi pas Nina Beauté afuta pe transport na ye aya pourquoi pas ma petite sœur propre Adrienne Mayala zala elongo na biso kolo Yesu soki azongi te shibida bibishi tokoyeba kokuta na lundi donc soki saka lelo vendredi tokoyeba ko banda lisusu lundi mardi to sotaka mercredi et tokoyeba kozala jeudi na vendredi soki Yesu Masia azongi te shibida bibish. Que le Seigneur te bénisse miangai maman chérie maman Marie Chantal Kanga que je l'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse Nathalie Kolinzambe apambola yo Iris bubuanga Nzambe Iris apambola yo Nzambe apambola ba bien-aimé nyonso to bozalaki na ligne na unatangi bakombo te Yesu Masia apambola biso tozwa malobo bien-aimé to planter yango na kati ya mitema to tiango na misala to sukaka kaka te Emmanuel nino na koyoka ya bibi to sukaka te kana na koyoka to tiango na misala partager yango na mire na yo ndeko moko oza ko vivre na condition o maman Chantal Kanga ma Chantal Maveka azo vivre na
situation oyo ayeba ko mifongola basinga parce que tant tozo kota na makambo wana sala ko biso moko tolingi vi na biso moko te biso moko tozo mikanga basinga na maboko mama elingolu biso moko tozo koma ba prisonnier mibali baza ebele le même manière ndenge be basi baza ebele vie ya mutu peut changer et so dépendre na yo moko ndenge ozo mema ba vie na biso biso bipe lobi tozaki na mishina lobi pe lobi to tungisa ki pe mabala bato mete on a mona ikala na marge na zo tungisa mabala ngo mibala ngo pe baso ya bango na vérité te bayaka babimi nanga bakei baboti singa bana bakei na bite boete na kotambisa vie nanga bote vie nanga sengele ezwa sens na telemeli yango na ba prière na kangi makolo nanga lelo na zwa adananga oya pesanga kimia na motema pourquoi pas yo po sala yango bien aimé pote yo pe obima na nzela wana oyo zo tungisa yo lelo bien aimé oza capable ya kobima na nzela wana soki yo moko lingi vi na yo soko lingi vi na yo bien aimé yo moko kopesa vi na yo valeur muta ko ya kopesa vi na yo valeur ne sika na yo azate que le Seigneur nous bénisse to kutani lundi bisous. Je vous aime beaucoup. Bientôt, ce qui nous a basungi na fin novembre, to bandi ba jeûne et prière. To kokota na to bandi 3 jours. To bimi na 3 jours. To kei to bandi 7 jours. To bimi na 7 jours. To landi si 14 jours. To bimi na 14 jours. Après to kotala elo koni oyo Zambe abongi si po na biso na ba mikolo oyo ko ya na fin ya novembre to banda na 3 jours. So to bimi 3 jours. To ke na 14 jours. So to bimi si 14 jours. Pardon, 7 jours, 14 jours. Après 14 jours, nous avons ça. Merci, je vous aime beaucoup. Igeti Toto, ya papa patou, Nginda, Kolo apambola biso, Kolo apambola mama elingolu, Kolo apambola de Comandalina dos Santos, Tia Stone, Kolo apambola mama chérie, maman Marie Chantal Kanga, ma petite sœur propre, Adrienne Mayala. Mayala Ngombi, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Kolo apambola Betty Odinga, Zambe apambola babene me nyonso, tu na linga abino mingi ni na beauté, na linga abino mingi. Yango moni na mi pesi penda poto bonde laka ensemble, to simba mana maboko partager message bye.